mutumoko aza capable de sa famille. Yango to benye l'homme fort le pharaon. Dans la famille, bat bazalaka na même problème, bazalaka na même échec. Lo wana sana kat na famille, ya servitude wana, yango de mute kangiyo, yango de mute so peser likolo na yo. Yango comme conséquence, yango so mona keno na famille batu musuba bonga te. Na kat na famille, batu presque belé baza bien, mais mutumoko, Satan le diable kangai. Satan le diable a nyoko la bango, Satan le diable a vande la bango, donc basa wana bacha bango, loko la ba instrument moko, basa la ka famille, basa la ka batu, basa la ka boy, ye moko sa na tante ko s'occuper na ye moko. Kat na famille basa na ba lo bacha, basa na ba lia sa mabie basala, basa na ma loba mabie échec ya malédiction. Alors famille nyonso basa na sabo umbu na ye ba benye l'homme fort de la famille. Okende wana sana bana, ibala malungu ezati. Okende wana kutana ba déception, okende wana kutana ba échec, okende wana okende au monde na kat na famille bakufaka na même maladie. Il y a plusieurs familles bazana kat servitude et servitude wana to benyengo servitude collective. C'est-à-dire plusieurs personnes bazana vie à ma bé. Au monde na kat na famille yeba ke non asa mutama songe. Yeko yeba na asa na vie à ma bé. Bat musu na famille baza bien mais ma comment essayer pas na. C'est-à-dire asa mutu asa na kat na servitude partielle. Satan le diable anda kaye bongo akanga ye wana. If love is crazy, love is funny. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la radio chrétienne avec Yves, Pantos, Directeur de Faux. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne super promo D140. Voilà, nous sommes déjà avec le pasteur Blaise. Avec lui, tu peux partager si j'ai un petit qui toko, si j'ai un petit qui toko, nous allons plateau visuel et l'eau sortie de la servitude familiale. Et le binini, tu peux ensemble bisson abino, l'homme de Dieu de péché beauté et puis famille Bota, bananzamé bazota la bisson qui s'abandonne à ce moment. Merci beaucoup Papa Yves, n'apprécie Papa Yves Mbote. Merci beaucoup. N'apprécie ba bien aimé sur l'émission, il y a promo 243 balanda kabiso, nzambe apambo la bino. Attends, l'autre Jésus na message ici quand on la possibilité de partager na bino. Voilà, nous sommes pour que tu aies un sujet de l'homme de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous remettons ces enseignements entre tes mains. Mets la parole dans nos bouches afin que ton peuple puisse être béni. Père, nous menaçons l'œuvre de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Voilà, Tolubiawa, si je suis allé sorti de la servitude familiale. Alors, et l'obini ni l'homme de Dieu, par là, mais quand on la qui s'appelle qu'au fond on nzela mamuke na bande bota la biso par rapport à ces gens lelo lingi ko lobanini servitude to yebi kezali moto peut-être a boki mibeko ou soit oyo azali lokola mwa muumbu ya bato. OK. Merci beaucoup Papa Yves. Tona ko banda tozi verset de base na biso tozana Exode chapitre 13 na verset 3. Exode 13 verset 3 Bible lobi. Moïse dit au peuple: souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis de l'Égypte, de la maison des servitudes, car c'est par la main puissante que l'Éternel vous en avait fait sortir. Alors, awa Nzambe azolo bananzela Moïse. Moïse a traversé le désert, a bimi na 4 Égypte. Alors, abandi ko rappeler na peuple de Dieu na bana Israël, abi bobo sanate. Ndenge bozawana, lokola bolongo en Égypte, lokola bo traverser mer, mais bobo sanate esika bo wuti na 4 Égypte, bo wuti na ndako pharmacie na ndako ya pharaon. Alors ndako bino bozalaki ba benyango la maison de la servitude. C'est-à-dire bozalaki bato bozalaki na kata bo wumbu, bozalaki na kata esclave. Nzambe na bolingo asali nini abimisi bino, mais ndenge bozawana botikala ko bosana ngote jamais. Alors thème na biso ezali sortir de la servitude familiale. Le verbe sortir est lié avec ça, aller, hors de, ou quitter un lien. Donc, ça qui ne sika moko, et sika yamabe, et sika boumbu, au longue ne sika wana, ndeba solo bango, babenyango le verbe sortir. Alors, c'est quoi la servitude? Balobi que non, la servitude, c'est l'état de dépendance, de l'esclavagisme, de l'infériorité. Celui qui est asservi à la volonté de quelqu'un. Donc, mutuaza na sabo wumbu ya mutu mususu. Esclave. Mutuaza esclave. Donc, peut-être ça va démon, peut-être ça va ndoki, peut-être ça va Satan le diable. Alors, Moutouana a servi. C'est-à-dire, Satan a vendu là. Alors, la famille, tu as une famille restreinte, papa, maman, nabana, tu as une famille élargie. Tu as papa leki, maman kulutu, babi nyango la famille. Alors, na 4-4 na ba famille na biso lelo papa Yves, batebeli bazana 4-4 na servitude.
yango tolobi que non na volonté nzambe eza que non abimisa biso na katikati na servitude familiale obima na kati na familiale servitude familiale. Papa Yves, pourquoi la servitude familiale? J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, le premier combat de l'homme, c'est le combat qui vient dans sa famille. Ok. Papa Yves, bitumba liboso mutazala kama na vie, eza bitumba libanda te, eza bitumba eza na kati na famille. Pourquoi? Parce que tango botami okuta na ba problème na kati na famille. Eza lokolo héritage oyozi. Lolenge to ritaka mbongo, lolenge te ita mapango, to ritaka ba compte na banque nyoso wana. Lolenge pe na kati na ba famille na biso, nous héritons les choses négatives. Et parmi tant d'autres, nous avons la servitude. Famille zana kat na bo umbu, oyo bando ki ba vandela. O satan le diable vanda kat na famille wana. Et tant ozo bota na kat na famille wana, parce que za mwana na kat na famille wana, ozo bota ma déjà esclave, ya makambo moko zana kat na famille. Yango to binyango la servitude familiale. Alors papa Yves, cause nini? Oyo sala que non, ba famille beli lo ba vanda na kat ya servitude. Ba vanda kat ya bo umbu ya satan le diable. Cause nini? Alors cause oyo me makabatu na katikati na servitude eza nini? L'homme fort de la famille. Ok. L'homme fort de la famille. Papa Yves na kati ya famille nyonso tozalaka na mutu babengi homme fort. Exode chapitre 1 verset 8. Basolo bela biso bana Israël. Bana Israël ba koma ki en Égypte à travers Joseph. Et tant que Joseph premier pharaon oyo amemaki Joseph a honoraki Joseph a kufaki deuxième pharaon a ko remplacer aibaki Joseph wa te yenda salini ni amemi bana Israël na kati na boumbu abandi ko nyokola bango abandi ko pesa bango misala ya makasi tangu basi bazokende ko bota libobo mabana na bango c'est-à-dire amemi bango na kati ya boumbu Bible lobi que non vina bango e komaki amer c'est-à-dire akomisi bango na kati na servitude. Alors pharaon na tozo bengé l'homme fort. Et le nom na kat na ba famille na biso to za na ba homme fort. Homme fort na kat na famille azanine, aza muto atomba mwa na famille. Voilà, aza na bozwi, aza na ba galon, aza na mwa poste moko élevé. Et na à cause ya poste na ya bozone wana, eza na makambo ya sala na kat na famille. Peut-être à cause ba loi, peut-être à cause malédiction, peut-être à cause échec, peut-être à kenda ko zo kisi moko ba cause na kat na famille, a voiler ba étoile la bateau, a saler la ba vie à bateau, ba bengi l'homme fort de la famille. Et dans la famille, s'il y a un problème, matanga, faut pas les cas vers Moutouana. Ceux qui sont dans les camons, faut pas les cas. Donc c'est lui qui a la parole. Il y a l'obité. À l'obité, makambe ko salamate. On nzokande na sima makamne wana subasma na ezanini, ezana ba loi ya kota na famille. Eza ba alliance ya kota na famille. Eza maloba mabe, eza malé. Alors Moutouana, yende muta kota famille na kat na servitude. OK. Mais ils appellent la bande de Gomjous l'homme fort mais sans toucher même le fétiche, basalité. Oui, basali papa Yves. Ok. Basali bato basali que non na kat na famille nzamba sungi nzamba tombo ye penzambe asali na pambole basali. Mais ba homme fort obiso tozoloba basa bato baso dominer famille spirituellement. Ok. C'est-à-dire na kat na famille basana ba loi bacha, basana ba lias mabe basala, basana ma loba mabe échec ya malédiction. Alors famille nyonso basana sabo umbu na ye ba bengi l'homme fort de la famille. Yango ne bato wana ba kotsa ka bato na kat na servitude. Bible le dit que non, la mort était venue à travers une personne. Et le salut aussi était venu à travers une personne. Donc, Moutoumoko a capable de sa famille. Yango to benye l'homme fort le pharaon. Alors, maintenant, tu le bela sorte ya ba servitude. Tu le dis d'abord cause o me makabat na kat na servitude, c'est la présence de l'homme fort. Tu le dis dans Mokane Exode chapitre 1 verset 8, tango tanga wana omona ndenge nini pharaon amemaki bana Israël na kat na servitude. Alors, sorte ya ba servitude. Premièrement, tous en servitude collective. Ok. Josué chapitre 9, verset 23. Kuna bazolo banini, na Josué chapitre 9, bazolo belabiso histoire ndenge ni Josué azo mudir. Josué chapitre 9. Josué chapitre 9, verset 23. Josué chapitre 9. Josué chapitre 9, verset 23, la Bible dit ceci. Maintenant vous êtes maudits. Et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper les bois et de puiser de l'eau pour la maison des maudits. Josué azola que la peuple oyo. Peuple ba bengi bango manani ba gabonite. Ba uti musika ba ko sala alliance na bana Israël. Or natang ba sala alliance na bana Israël ba utiliser mensonge. Et tant que Israël va découvrir que non bateau va kosaki bango, Josué a saligné à laquelle bango mabe. Abi nenge bozawana, premièrement vous êtes maudits. Deuxièmement, vous ne cesserez jamais de rester sous la servitude. C'est-à-dire peuple mobimba.
ezala bana, ezala batata, ezala ba maman, bazaki na sa servitude. Okay. Bazaki le coup esclave. Alors la servitude collective, papa Yves, les lois eza na ba famille belé, basa na 4 servitude collective. C'est-à-dire quoi? Au comme on a 4 na famille, les 3 karabatou bazaka na même vie. Les 3 karabatou bazaka na même problème. Les 3 karabatou bazaka na même bitumba, bazaka na même échec, bazaka na même déception. Sur au côté na domaine na libala. Malibala, bato basa na libala honoré zate. Sur au côté na domaine libala, bato basa na ba déception. Soko komi na domaine na musala, bat bazakate na musala malunga malamu ezate. Soko komi tadi ba échec moko, vie moko, OK pa ya ndenge moko, OK pa leki ndenge moko, OK pa mama leki, pa tadi batu na 4 na famille bazalaka na ba même problème, bazalaka na ba même problème. On est dans mauvais sort, ba boakela ba. Oui, wana à cause ya servitude, oye même bango na mauvais sort wana. Donc batu okende pas alela ka même problème. Okende pas wana alela ka même problème. Ce sont les gens mes bien-aimés, bazalaka na 4 ya servitude, to benyango na servitude collective. Ok. Donc, vous allez trouver que non, dans la famille, bazalaka na même problème, bazalaka na même échec, bazalaka na même balela kaka papa Yves, balela kaka, balela kaka, bazalaka na vie mabe, okende wana sana bana, ibala malungu ezati, okende wana akutana ba déception, okende wana akutana ba échec, okende wana, okende, au moins na 4 na famille bakufaka na même maladie. Ok. 3-4 personnes basi bakufa na 4 na famille. Bien aimé, baza bato baza na nini, bazali na 4 ya servitude collective. C'est-à-dire c'est plusieurs personnes dans la famille, le quoi le peuple oyo. Alors que non, vous êtes maudits, vous êtes sous la servitude et conséquence nangonine, abi ndenge za na musala bino bando to kamai. Bobando to la biso kamai. Bobando 4 la biso kabanzete. Musala moko toloba peut-être musala moko inutile ko to loba to benga bongo. Donc baza condamné à kosala musala pourquoi? Parce que baza na 4 ya servitude. Et aujourd'hui, il y a plusieurs familles basées dans la servitude. Et servitude, ou une servitude collective. C'est-à-dire plusieurs personnes basées dans la vie à ma bé, basées dans la échec ou en a. Oyo, et ça, on a 4 na famille na bango. La servitude collective. Collective, ok. Deuxième servitude, la servitude sélective. Sélective, c'est-à-dire comment? C'est-à-dire na 4 na famille, basées dans 2, 3, 4 personnes basées dans la même vie. Au monde bato musu baza na vie bien bazo évoluer na domaine na mariage na domaine na musala na domaine na libala makambe singa mais na 4 na famille ba sélectionner 3-4 personnes ba au souffrir mais bien aimé peut-être le temps malelo zo tala biso ça yo na 4 na famille alors on a comme conséquence na 4 na famille baloba o biso na famille balinga bisoté o biso na famille ba kipaka bisoté o bango bato ba bonga bango bato ba joie pour na nini yo bonga te pour na nini yo soité c'est-à-dire que nous servitude ou ils ont pesé 4 na vie na yo. Alors mais bien aimé, tu dois t'élever. Au lieu que nous acquiser bato musus, au lieu bakano bango bato babonga, bango bato bazwa. Mais donc mais bien aimé, toi tu dois t'élever, tu dois chercher le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'eau wana est dans la 4 na famille. Il y a servitude wana, yango de mute kangiyo, yango de mute so peser les colonnes na yo. Yango comme conséquence, yango so mona keno na famille bato musu babonga bato musu babonga te. Mais si vous avez ndeko yemoko peut-être akendaki na temple akendaki komona nganga akendaki ko visiter bato misala mabe usuta bimaki pe mobali moko aza magicien azali mutu ya ba pratique oyo tozomona lelo ya mabe et akokoma pe na servitude oyo te ya kosalela bandeko mosusu ya milimo wana mbongo akoma pe na servitude oyo yozoloba sélective papa. Oui papa Yves wana pe ezali l'une des raisons kozala. Mais parce que nous sommes en train de parler sur la famille. Nous sommes sur la famille. Wana mutuye mokopé. Ako sala par rapport à ma kamnya mabe asali, ako moni sapena à servitude. Mais ici nous sommes en train de parler sur la famille. Ozo mona 4 na famille, batu presque belé baza bien. Mais na 4 na famille, 3 personnes ou 4 personnes baza te dit bango kaka vie e bongate, makambe simbate. Alors, et comme ça bango lokola moi complexe moko boye. Na 4 na bango. Te dit basala moi clic na bango moi kana bango. O biso bato zoate na famille. O biso bato bongate. Non bien aimé, c'est pas la volonté de Dieu. Volonté ensemble ça que mutunyo sa pambolama. Volonté ensemble ça que mutunyo sa tombo ma kende liboso. Alors mais bien aimé ce que ça kana yo. Tu dois t'élever, tu dois chercher le Seigneur parce que volonté ensemble ça que non au longo 4 na servitude au pambolama. Troisième servitude, to benyango la servitude partielle. Nazui na Bible na mukanda ya Jean chapitre 12. Et ça important attendre verset oyo. Jean chapitre 12 na verset 6. Écoutez-moi bien aimé ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 12 na verset 6. Servitude partielle. Bible le Bible, il disait cela non qu'il s'est mis en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur
et que tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Bazolo banabiso na nani, bazolo bana Jida. Jida oyo azalaki nani, azalaki apôtre pendant 3 ans avant d'akina Jésus-Christ. Mais la Bible dit que non, malgré qu'il apôtre naïe, malgré avant qu'il permet à Jésus-Christ, la Bible dit que non, Jida azalaki voleur, il est resté voleur. Mbongo nyoso bazako pesa parce qu'azalaki kese, azo so mbongo wana zo yiba. C'est-à-dire quoi? Jida bongo la ki mutema, azalaki apôtre, azako vanda na Jésus-Christ, mais Jida atika moyibité. C'est-à-dire Satan le diable azako kanga Jida na ki moyibi wana il est resté voleur. Alors, mes bien-aimés, Papa Yves, bateau bazana katkati, il y a servitude partielle. C'est-à-dire, asa mutu oyo, ateyaka évangile loko langai, asambelaka, asalaka nyonso, mais quelque part, les années loko moko yatikate Satan le diable alandakaye. Pour Najida, il était voleur. Pour na mutu musu eza vie à mensonge. Pour na mutu musu eza vie à impudicité. Pour na mutu musu eza vie à haine. C'est-à-dire au moins na kat na famille, yeba que non asa mutu mensonge. Yeko yeba na asa na vie à mabe. Bat musu na famille baza bien, mais ma comment les pas na yid. C'est-à-dire asa mutu asa na kat na servitude partielle. Satan le diable na kaye bongo. Akanga ye wana. Deux exemples mutu loko la Moïse na kat na Bible. Moïse était un prophète, on nzambe yemo kwa témoigner qui pour Moïse. Mais Moïse azalaki na servitude partielle. Comment? La colère. Okay. Moïse a kota kanate pour la kanda. Nzamba tindi va parler au rocher. Il y a quelque chose qui était par rocher. Pourquoi? Parce qu'il avait de la colère. Et colère na yewa ne sala que non. Nzambe alo banaye que non yoko kota na kanate à cause de la colère. C'est-à-dire Satan le diable a zako landaye à cause de la colère. Et le loba chrétien belé basan na kata servitude familiale partielle. Même na kata famille. C'est-à-dire ma colère que na kanango église, mais il y a quelque part makamu oyo ya salakati. Oyo ya kokarate. Et Satan le diable a comme la kaiwana. Papa Yves, les lots Satan le diable a quoi permettre au bala. Mais à Kangi Mabota. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Servitude partielle. À quoi permettre au salamusala. Mais salaire, vous aurez salaire balungati. Peut-être salaire wana et comment on va swana, bako bundaka, bamusu salaire ba milieu. C'est-à-dire quoi? Le travail aux anango. Mais salaire. Nous pouvons permettre à voyager à quel poteau. Mais pour ça, papier au salabou. Plusieurs années au Bunda. Au Bunda Banda, Kala, au côté de dossier, Barejetaka, nous sommes bien aimé, tu es dans la servitude partielle. Tu es dans la servitude partielle. Au JP Baname, Banango. Banango, complication, ma casse, ma. C'est-à-dire, pour la collection que nous avons salini, ou on a libéré, mais on a salini. C'est l'ennemi. Nakat na Bible, Salama, les autres chapitre 10, verset 11. Pharaon a lobi na bana Israël a lobi na Moïse bobi mambo kende bino mibali botika basi na bino na ban. Or ba lobi que non, le cœur de l'homme se trouve là où il y a quoi? Là où il y a le trésor de quelqu'un. Au moins papa vinde ngozawana. Et si ka moi sino azali, et si ka bano bazali, et si ka motema no ezali. Ça c'est vrai. Alors tango Pharaon so bisa Moïse abibozwa bino mibali bokende botika basi na bino na ban. Même si bokay bosanini, bozongelanga kaka. Pont de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté au fouté là-bas na Minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229.
Bamia wanazana Saint-Thérèse, bapesi une adresse, il y a agence Paul. Il y a fait oui, allez retour, oui, donc il y a besoin, oui, ah, c'est quand supposé la Saint-Thérèse, les seuls, lui comme ça, oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a service, ponctualité, respect. Et puis, bango, balou rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicine. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, na jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moïno no maïle mo. Ya mundede. Attention ton ganayo. Moto ko longwate. O so to ngalo mo bigba. Yango jibe service. Et saka ka na kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais au comment la contenir ça dit 6 mois. Papa Sidi. Yemi ça va voici. Oh ba ça va ndeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kota bilo. Et ça pas ya José Baïla. Cyber service. Tadi na ubando contrôler bino. Suko lingo ye bango bien. Omoni soso mwasi. Azana bana na ye. Soit bana na ye kanga bango tia bango na ndako. Soso wana okende ta obujete. Parce que yebi que non bana nga basa kuna. C'est de la même manière bato basana kata servitude partielle. Satan le diable sala bango bongo. Mais bien aimé aujourd'hui, au semble la kanayo, mais quelque part et ça na makambo ko Satan le diable akanga. Na kat na famille, ozo mona que non, batu peut-être bazo bala, mabote ezate, peut-être bazo sala, ba salaire malamu ezate, peut-être koto moko aussi, koto moko ezako kangama, mais bien aimé oza mutoza na kat na servitude partielle. C'est-à-dire que tu dois te lever, tu dois prier, tu dois chercher le Seigneur, délivrance na yo ezala totale. O longwa na kat na servitude partielle. Moïse alobi na Pharaon, abi jamais toko bima biso mibali te totika basi na biso na bana jamais. Nous allons partir na biso na basi na biso pe na bana na biso nde yango nzamba salaki ye. Soko ko na 4 na Bible tozwa mutu lokola nani Salomon. 1 Roi chapitre 11 na verset 3. Salomon zaki mutu nzamba linga ke mingi. Mais diable akanga Salomon na basi. Bible lobi que non Salomon zalaki na 1000 femmes. Quelqu'un qui était aimé par le Seigneur. Et soukane zalaki nini Salomon akufaki parce que basi wana ba détournaki ye. C'est-à-dire pour vous dire que non Salomon azalaki na 4 na servitude partielle. Mais bien aimé, yom tozo landa biso ndengo zawana. C'est vrai qu'on s'amelaka. C'est vrai mais bien aimé au théâtre évangile. C'est vrai qu'on s'amelaka la kanzambe. Mais tala na domaine moko, ozo simbate na vina yo. Na domaine moko Satan le diable akangi yo. Na domaine moko peut-être na libala, ozo bota na yo, mais libala ezo norete. Peut-être ozo libala, mais bana bazo yate. Peut-être ozo samusala, mais salaire malungue zate. Peut-être ozo voyageur, mais pour no kozwa mikanda, mais bien aimé comme elle est difficile. Bien aimé aux ana 4 na servitude partielle. Et monsieur yé pour na yo bien aimé. Benga biso telema nzamba za na posa délivrance nous à la totale. Nzamba za na posa totalement obima na sabo umbu parce que aux esclaves mutute poto sambe la pona yo nzamba sala nini nzambe a libéré vina yo. Maintenant remède des anines. Ba ndeko ba se retrouver na makambo totolo ba awa. Remède des ans à Galates chapitre 5, le premier verset. Bible le dit que non, Christ nous a appelés pour la liberté. Nzamba pesa abenga biso pour la liberté. Et ça c'est que non son nzamba kangolio makamuso diablatika la kusala nini ko kango. Ça n'existe jamais. Moïse a ici Pharaon. Pharaon représente le diable. Moïse et les enfants d'Israël représentent nous les chrétiens que nous sommes. Aïbisi bangonine, aïbisi Pharaon que non, jamais. Toko bimate ka biso mibali tozwa bana na biso na basi na biso totika bango jamais toko kende biso nyos. C'est-à-dire liberté na yo feza la totale. Nzambe so a libérer yo, a libérer libala, a libérer mabota, a libérer musala, a libérer salaire. A pêcher au voyage, a pêcher mikanda.
apeso bana fu bana wana basala bana malamu. Jamais que Satan le diable à cause de sous na même mise na vie na yo. Bien aimé, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Au sambe la canon, oui, mais je t'encourage. Va encore, cherche encore le Seigneur. Bonne la ressource parce que nous avons besoin de poste de délivrance à la totale. Amen. Quatrième servitude, servitude individuelle. Ah bon? Au monde a bien papa Yves, na quatre na famille, batu presque belé baza bien, mais mutu moko, Satan le diable a kangai. Donc mutu a comment le col à cheval la famille. Aza totalement nassé en prise ya famille ya Satan le diable. C'est-à-dire quoi? Ye aza wana vina ye moko nan asokipa na wana nteye ka famille. Na ye ba ser moko papa Yves. Ba pesa ye boté na quatre na famille. Abala te abotate. Avant na lupanga famille. Abimakani azokane ba mbongo, mais mbongo wani zakapo asala la famille. Bana tataleki, bana yaya, bana cousine, bana nyoso wana na maman rentré bana nyoso bako ya 4 5 ya osala bango rentré. Ausombe la bango ba uniforme. Oh tinda mbongo na moka. Oh salabo asala kango. Na famille soka bimi azongi te bato ba kolamba te moto ko pelate. Tout dépend de lui. Mais servitude papa il va ça na azala ko la bomba famille. C'est-à-dire beauté wana ba pesa ye e uta na famille ba chaye et asala la ka famille na bombo. Aujourd'hui il y a plusieurs personnes basana sa servitude yuana individuelle. Mais ils ont bandeko ba sambela pe ba senga nzambe pe sabango pouvoir pe sabango chance belé ba David ba famille na bango. Oui. Est-ce que ko sunga na famille eza pe mabe? Ko sunga eza mabe te papa Yves. Bible lobi que non, ceux qui ont occasion to sala bolam. To sala bolam pour na mutu nyuso. Ko sunga eza mabe te eza bien, mais yo posa na vie. Mais yo posa na famille. Yo peut s'occuper pour na yo moko. Oyebi Jésus-Christ. Jésus-Christ biso to zoteya. Jésus-Christ abikisa ba aveugle nyuso te. Na Israël, aveugle, combien? Mais il y a seulement quelques personnes, quelques aveugles, où Jésus-Christ ensemble là pour la bango. C'est pour vous dire quoi que non. Ndengo zawana, on peut résoudre des problèmes au bâtiment sauté. Et ça n'a pas tout, on peut résoudre des problèmes. Si tu en as la possibilité, l'occasion, on résout dango. Mais moutois en cas de servitude individuelle, familiale, bah comme c'est le col esclave, bah comme c'est le col à boumbo. C'est-à-dire, il y a d'abord la famille. Ye nanute aza capable aza na mbongo ta ke ndokota ba nyongo poise lungi omona na kati na famille mutu moko sali bêtise na ye bakangi ezo senga mbongo ye mbongo wana fo ute pa na ye même si ko ke ndokota ba nyongo kokota même si ko teka biloko na ko teka non pas pour na ye moko mais parce que mutu moko sali bêtise fo le kai pa na ye mais bien aimé o ko résoudre des problèmes ba tu nyonso te alors baza bato bazaka nini bazaka na kati ya bokumbu bazaka na kati esclavagisme na yebisi ndeko wana ozo saleza bien mais toi aussi tu as une vie non. Tu vas te marier quand? Tu vas mettre au monde quand? Tu vas t'organiser quand? Donc, yon donc ils faut ça la kabat. Non que sunga bateza mabete, Bible recommande biso, mais yo mokopé. Alors bato bazana 4 na serviteur, na servitude individuelle, c'est-à-dire mutouye moko. A comment le kola esclave, a comment le kola bo wumbu. Amikangi. Même azana mbongo te papa parce que ne komoka famille bengi ba lobi boy, il faut ça la nyonso aweke de kota ba nyonko sala boy. Nyonso wana non mais bien aimé. Bible le dit que non tout ça la bolam surtout en occasion. Sur possibilité ça lui au salango. Mais ce que ça a un problème té. Alors bato belé lelo bazana 4 na servitude individuelle. Satan le diable a nyoko la bango, Satan le diable a vande la bango. Donc baza wana ba tia bango, lokola ba instrument moko, basa la ka famille, basa la ka batu, basa la ka boy. Ye moko ça na tante ko s'occuper na ye moko. Mais bien aimé na pekisi to sala ba otunga batu. Na pekisi to sunga famille. Mais toi aussi tu as une vie. Voilà. Il faut ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je crois bien Nangina Tiki là maintenant pour 5 minutes à 10 comme ça. Oui, éclairer bana nzambe ba otala biso na suka lo sambo. Numéro de téléphone et les appuyer pour la bande ko ba kosenga ba prière pour du sous-souper ba leka na ba autour de délivrance n'est plus que l'homme de Dieu sala rango. Mutu musika azipi lobi ko na ndenge na ye na téléphone sambeli nzambe asungi papa sala rango pe. Oui, to sambela pona ba tebele papa Yves. Après venir maman tout sur l'année tout ça maman Brigitte voilà nzambazo sunga bango vraiment il y a beaucoup de témoignages donc on a un téléphone ngana la kisayo je priais pour une maman zana Luanda babwa qu'elle est malade pendant 3 ans à l'andanga émission. OK à côté de prière une semaine à prière na sana ba na téléphone ngai makolo akomi ko tambola akomi ko beta balé donc un grand témoignage tout ça mais la kana téléphone nzambazo sunga batu un témoignage zebelé on nzambazo sunga batu. Alors, mes bien-aimés, paix Sabiso confiance. Micro, papa. Merci, papa Yves. Paix Sabiso confiance et monsieur on a ponaillé. Mes bien-aimés, et ça n'a pas de le bazar servitude individuelle. C'est-à-dire à comment le col esclave, à comment le col cheval. Donc, yé kaka, à sali la kaka, à sali la kaba, tout à s'occuper. Alors, mes bien-aimés, conséquences nin.
Nous sommes en train de parler sur sortir de la servitude familiale. Bien aimé, conséquences nini oyo et yaka na mutu oyo sana katikati ya servitude. Premièrement, mener une vie sans moisson. Une vie amère. Bato baza na katikati na servitude, baza bato oyo, bazo mener vie oyo sans moisson, sans récolte. Babo lamu ebele bazo salela batu, mais nyonso zonge la bango kama be. Bakuta na kana beshek. Retour bazwaka, olie bazwa makamba malamu ya kitoko, même bato ebele yo sunga, même bato ebele yo salisa. Aloma lobo ko zonge la yo eza kama loba mabe. Baza bato baza na katikati na servitude. Mutu aza na katikati na servitude, aza mutu aza na vie amère. Bible le dit que non, les enfants d'Israël, bazala qui na vie à bololo, parce qu'il y avait un homme fort, parce qu'il y avait Pharaon, oazako nyoko la bango, ko pesa bango misala makas. Bible le dit que non, vie na bango comme qui a mère. Muto azana kat na servitude, vie na ye comme bololo. C'est-à-dire na nyoso ya ko sala, évolution ezate, réussite ezate, progrès ezate. Muto azana kat na servitude, aza mutu oyo, pas d'espoir pour l'avenir. C'est-à-dire ndenge sawana azana espérance teke ndenge na sawana na kobonga, ndenge na sawana na kobala, ndenge na sawana na koso mikanda, ndenge na sawana na kobota, ndenge na sawana makambo ko fongama. Oui bien aimé makambo ko bonga na vino parce que za mwana nzambe. Makambo ko bonga na vino bien aimé parce que tu es en train de nous suivre maintenant. Christ est venu pour toi. Christ est mort sur la croix pour yo au sa vie. Alors que non, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton homme. C'est-à-dire dans le domaine de sa vie, tu dois prospérer. Et il faut bim na 4 na servitude familiale pour le beau quand nzambe kita likolo na yo, nzamba salani nzamba bimso akangola yo. Alors na 4 na servitude aussi, na bandoto na yo. Bato baza na 4 na servitude. Na butu kolota ozana kata bilanga. Na kata bilanga wana na moyo sala kano bilanga te mais na butu loto ozana kata na bilanga ozokende kolona ozokende ko sala bilanga ko kata bakoni ko kata ko toka ba mai olamba kana ba feti osalela ka mutu moko musala ozalo ko l'esclave moko ba kangayo mais bien aimé tu es dans la servitude et volonté nzambe ezako bima kat na makambo wana. Galates chapitre 5 le premier verset, Bible le dit que non, Christ nous a appelés pour la liberté. Olongwa obimana oso liberté na yo olongwa na 4 na servitude na 4 na boumbu ya Satan le diable ya l'homme fort ya bandoki ya famille enfin que punishment ya la vie na yo enfin que gloire ya 4 na vie na yo. Lorsque tu vas rester pendant longtemps na 4 na servitude bien aimé ba effort nyonso yo ko sala esimbate soko longi bitumba famille ndeko na ngai ba kitoko na yo ba makasi na yo courage na yo nyonso za nango e ko simbate parce que y a une main noire qui est dans ta vie. Il y a l'ennemi qui est en train de contrôler ta vie. Parce qu'il y a une loi où il y a 4 familles de. Mais la première des choses, c'est la prise de conscience. La Bible dit que non, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais bien aimé, ne restez pas tranquille. Ce que vous avez 4 familles, au Talifia Bandeko, Basaka la même histoire, Basaka la même bitumba, au Talifina yo quelque part, au Sambe la Kanayo, mais quelque part, Makamuzo Simbate, bien aimé, vous avez 4 servitude partielle. Ne te décourage pas. Alors lève-toi, cherche le Seigneur. Nzamba zawana pona yo asala nini ayeba na kobiki sayo. Yango émission ye pona yo ndeko na ngai. Émission ye pona yo na yete pona condamner yo. Na yete pona na juger yo. Mais na yebe na fongola mayele na yo. Oyeba que non, c'est possible. Ndenge nzamba pesa ki libala akopesa ban. C'est possible mes bien-aimés. Ndenge nzamba pesa ki musala. Salaire cause la malunga. C'est possible bien aimé. Ndenge nzamba pesa yo voyage. Ozwa mikanda na yo. Ndenge nzamba pesa oya pesa. C'est possible si kanyo so diable akangi yo. Le boko nzambe kita likolo na yo penzamba libéré yo. Yango na lingina sambela pona yo ndeko na ngai. Na ye pona juger yo te pona condamner yo te. Mais na ye na nzela maloba oyo le boko nzambe kita likolo na yo. Bible le dit que non. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, kokanga motema na yo te. Parce que Nzamba yebi, situations sont traversées. Nzamba yebi, famille oyo utaki. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que non, ba famille na bisonyo c'est la kana ba problème. Longa bitumba famille libando ko longa. So na famille longité, c'est très difficile que no ko longa libanda. L'homme fort ya famille na bino, makambo sala kana 4 na famille na bino. Oui, bat nyoso ba ko tika na problème ona, mais yo en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, tu as quelque chose au sala na Nzambe, pour Nzamba pambo la vie na yo. Yango na lingina sambela pona yo. Yo mutolandinga bien aimé. Oko fuka moko tchalo boko na 4 na mutema. Oko tombola maboko na yo. Parce que ce matin, je sais que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie à toi. Ce matin, je sais, à travers cette émission, à travers ces enseignements, Nzamba longola yo na 4 na boumbu. Il y a Satan le diable, il y a famille. Oh bimozo liberté na yo. Parce que c'est pour ça que Christ est parti sur la croix pour toi. Lobankolo Yesu. Na tongo na lelo.
na fongoli motema na ngai pe na yoki maloba na yo na ndimi yango limbi sanga mokonzi esika mabe monanaki kotika ngai te po na zamu wana na yo satana longa ngate bandoki balonga ngate ko banda lelo na bimi na kati ya boumbu ya fami na ngai etika vi na ngai nazala libre makila na yo esopanaki na Golgota ebomba ngai ebatela ngai pe elongisa ngai na ndimi maloba oyo elibere vi na ngai na kometombola maboko nesika ezali wana parce que eloko moko ezokita na vi na yo parce que le Seigneur va faire quelque chose bien aimé nazwi tanko sambela pona message oyo afin que nzamba kutana yo afin que nzamba solo quelque chose tombola maboko na yo belela moto na nzambe kita ekata ba chaîne nyonso ekata ba loi nyonso ekata maloba nyonso malédiction ekata condamnation nyonso ekata servitude nyonso na kati na vie na yo eza na nzela ba ndoto na tongo na lelo nzamba za na makoki moto na nzambe kita likolo na yo sambela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main, Seigneur. Je prie pour mon frère, pour ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise la servitude. Je brise les mauvais rêves. Je brise les échecs. La mauvaise histoire qui se répète. Dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu descend. Que le feu de Dieu détruise. Que le feu de Dieu brise. Au nom puissant de Jésus, qu'il sort dans la servitude, dans l'esclavagisme. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Père. La Bible dit, tu nous as appelés pour la liberté. Qui sort maintenant dans les combats de la famille, dans les lois de la famille, Seigneur. Que la puissance de l'homme fort de la famille soit nulle sans effet. Je libère la grâce. Je prie au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, guéris ceux qui sont malades, ceux qui sont en train de chercher le travail et les papiers. Ils ont des rendez-vous, Seigneur, accompagne-les. Que le Saint-Esprit les touche. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus couvre leur vie. Qu'ils soient dans la joie, qu'ils soient bénis, qu'ils soient dans la paix. Au nom de Jésus-Christ, je menace les complications, les mauvais rêves. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je chasse les démons, la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, de la même manière que tu avais libéré les enfants d'Israël en Égypte, dans la servitude, c'est de la même manière que tu es en train de libérer ton peuple qui est en train de me suivre. Je les bénis en ton nom parce que tu m'avais mandaté. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole s'accomplit. Amen. Oui, bien-aimé, betela nkolo maboko esika ezali wana. Nzamba yoki yo nzamba sali. Benga biso na WhatsApp ko hésité. Toza wana pona yo aweze émission ezatan. Toko solola, toko pesa ba conseil, toko tchona programme à prière, oko témoigner lokola ba maman Brigitte, oko témoigner lokola ba maman Fanny, oko témoigner lokola ebele otozo sunga nzambe. Azo sali sabango. Numéro na biso ezali plus 243 89 76 96 423 plus 243 89 76 96 423. Oeza numéro na biso WhatsApp. Benga biso à tout moment bien aimé. Toza wana pona yo émission ye pona yo. Benga biso bango bazalaka bongo te. Toza wana poto sunga yo. Nzambe na biso akozanga te ko pambola yo. Betela nkolo maboko. Nzambe apambola yo. Merci pour na bana nyonso super promo. Oba pesa biso confiance balanda biso. Merci pour na Daddy Valère, mon père, ma charmante épouse maman Jackie, maman Mikle, sœur Olga, maman Brigitte, sœur Sylvie, Tansia, Boza Ebele, Nzambe Langai, Apambola Bino, bana plein sali, Papa Yves Nzamba Apambola Bino. Merci beaucoup. Tokutani na prochaine émission. Merci. Naepa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naepa na yo, mon santo yo, monisanga loboko na yo. Nzamba lolo yo, azo sale, Nzamba lolo, azo sale. Naipa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mon santo yo, monisanga loboko na
sangolue azosale salilanga Yesu Yesu oh salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Yesu bato. Yoka bosenga nanga sambaka basaye. Yoka shisha nanga ye sambano na ye. Na ye na bapasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu bundelanga Yesu bundelanga Yesu Yesu bundelanga Yesu Yesu bundelanga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Merci Jésus Dans le Bible bisenga senga sanga londe Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai Na le Bible bisenga senga sanga londa ye Lokota ngai Yesu Yesu Lokota ngai Yesu Yesu Lokota ngai Yesu kotika ngai te Lokota ngai yo Tombola ngai Yesu Tombola ngai Yesu Yesu Tombola ngai yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu Yesu
bokotinga apesi ntina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia. Solution aka ozwa wankapoka murumba zaki na oubliette